C'est trop triste, hein. Là, c'est le pasteur Ben Balobi Abine dans l'église Abine et l'ensemble de grâce. Maouin. Et j'ai. Le Binzambega Moutaye Baka. Là, il est petit. Le petit Lema. Mais c'est la Binamboura. Oh, quoi faire? Le Binaboto, bon, passe à Fayaki, n'a ébiété. Aïe, à Tuni, n'a solo qu'à les petits, à Koutenga Libanda, n'a solo qu'à les petits. Habité les petits, là, il y a bien, Babinango Kata Suki, bien Katanga Suki. Après, on a moins de zombo le soir, au pire que Zaki. La potissée, bien à Kangi, la tellement à Tchaki crochet. Habité na Kanga Kadena, Alexinga, na Kata Suki. Na yana Tchak Kadena, Boé, na Moni Batumisat, Baye, na Gates, Wana Bando, Foxé, Foxé, Bakoti. La boy qui déjà va côté na zo boy a put na bi papa I was to kangi this time already closed baba is closed but in banana baolo but na simanda bi misi munduke baba tubula wena tana muni de munduke ndena lina kima na porta simawana balandinga bakoyina nga na se kwaza kina munduki ake straight kaka pa ndeko na biso afanaki na ba bege pasteur bamo masasi to na mbunzu naye ona bakanga ngande batikinga bango tu babimi bake natala pasa boye abeti lisasi na mutu bazwi phone nga bazwi na phone ende bakini do na ebite no beto masasi so to beto masasi yo nde na mwe munduki nde na kimiti na ebite za première femme moi ça papa ziza bien ndoko ya kala mais nga na yebi vraiment te des filles na tikala au monde été il va 19h 19h ambulance ya ba 20h akufi sequestre akufi na hôpital ba akufi ba 3h 4h arrêté na yebi te surtout la police to kena la police na car na ba kena na la police ndenge na yoki paraît ba ndegone ba zuka na yebi te nga ya na la police a meminga tina ndaku balandeli ngai abina ngalobi na ya afungula shop ndo moi tozo cleaner awa makila mwaete mwaete dems Zambi Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina mangelo akoyemela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, vous avez bien certainement Bande Oba Bolingo. Je crois nous sommes tous au courant. Batobele Boyukili Solo et Pasteur Ben. Pasteur moi a cité Bethel, Betty Massasi à bout portant. En Afrique du Sud, na Yeoville précisément. Bande Oba Lobi Yeoville, Mboka, Topé Ville, ya ba voyou, ya ba bandi, ya mouvement, ya lo yenge donc elo oninya liki pasteur bazaki na mabondeli na église bazé na programme wa ba prière. Il est en pleine retraite. Siko ezaki jour ya suka po basi sa séminaire fallait ya intervenir. Nda lobi akende ko katisa suki po akino osilisa séminaire. Akoti na salon Nzambalola koti na salon bazokata esuki nde bamoni bato mo bakoti mutu mo ayeka liboso na place azaki abrake na lisu ta beti masasi bandeko mutu asembwami kaka na kiti de certainement coiffeur apumbwaki parce que namoni ba image asembwami na kiti lisu bapanzi makila ndenge wana mazo pema
azopema akufeli na hôpital nde bamemi na hôpital akufela na hôpital. Mon pays, le Congo, la RDC, pitié. Kala, avant, j'avais l'habitude de conseiller aux gens. Si on avait comme autour de l'Afrique d'ici, oui, ça n'est pas beaucoup. Mboka moko, il y a insécurité, mboka moko, il y a souffrance. Afrique d'ici, il y a mboka passé. Est-ce que batobele ba eba? Batobele ba ebite, hein? Et na auto mona ka quelques semaines passées à baka ebele abande bona biso ba congolaise o fallait ba zonga na mboka. Bazana ba Afrique d'ici douana. Balala libanda. Vie est dure, compliqué. Avant, j'avais l'habitude de conseiller, mais tout le monde avait Afrique d'ici, ok. Mais les lois sont un conseil. Mère, n'a qu'Afrique d'ici, on a dit en Congo. Nous avons la réponse à Opia été. Vous savez quoi? Et là, il y a en Afrique d'ici déjà crime. N'a pas si. Même réalité te faire face na mboka na biso actuellement. Ce que so muto tuni ngai na o conseil neti nini. Na webise ka tu na Nzambe. Parce que niveau insécurité comme na Congo, ba oboma batu tina moi makasi bino bo au courant mambo ya ba kidnapping, do bazo boma batota laté. Et dans la photo ya jeune mo ezo tambola na réseaux sociaux. Akutana iso na ba garde. Ndenge bazoloba so ba garde républicain, je sais pas. Parce que mikolo ba réseaux sociaux comme aka o garde des républicains mutabomi. On a évité ba garde républicain bazar banani. Et photo ngo yango mwana ngo yango un jeune homme, un beau garçon. Il paraîtra à Notambola Nabutu en fait, à côté na ba soda, sur ba garde républicain de bazokumi ça. Batuni soki mikanda so eloni basengaki alaxi ba pièce d'identité et puis après ba venu ko agresser ayebisi bango bino bozana pour vous protéger to pour vous dépouiller to beto sa biso to pour sa biso mabe normalement bino musana bino za protéger biso population to peuple abimi sinyo so zali nango apesi bango. Quand à Balouki a pissé mon Congo pour continuer nzela na ye, moi quoi fini la gâchette, massa ses yeux dans mon Congo les garçons a koufi. Je crois que tu belle bon photo les autres tambola ce que boy bisanga différence c'est arabe. Différence c'est arabe. Na Afrique d'ici na Congo différence c'est arabe. Au sali rote ba ba bomio. Passer ben en koufi tout so ba lo ba fait des règlements des comptes. Ba règlement des comptes on pour Hollande la besoin on a motema mabe. Ega mutema mabe mutumo peut-être envie akaye mutumo soki nini soki ndenge nini ndeko moko tasambe na cité Bethel ni servante de Dieu bisinga bimère. C'était prévu à Zana Kinshasa. On dirait au Taï Congo. Là au mois bongo mikolo bandeko yango eto milingela kaka liwango toyebi mokolo te toyebi ngonga te toyebi te oya ndenge nini parce que ba bilo boy et si ça m'a les autres ça la maloba bozo baté boloba neti nini. En fait c'est ça. Bomi, pasteur Ben, a koufi ndengo na tiki mwasi na bana. Tiki mwasi na yena bana na mike. Na lobby, bato bosala bato mabe, hein? Bino botila bato ba poison, bino botinda batila bato ba poison, bino botinda ba boma batu. Na relaxa na ko éliminer. Ba keipe tamsu ba bomi moto. Siko après ko boma moto neti yende nga koufi boy. Moto atinda ki ba sale boy. Bozora neti nini? Mutu mo apesi okanda to siliki to sepeli na ete to pona ba réseau songolo par la jalousie machin obomisie. Après ya kufi yo ozwa neti nini? Yo ozwa nini? Ya pasi ya mawa. Ya pasi ya mawa. Après osa mutu mabe to pe oboma mutu. Wano éternel de yo po okufa. Et autre ça là on ka ezongi la biso. C'est compliqué hein. Ya omo mutsoa motema mbaka motema be ma mususu. Nzambe ka mo wa ebimeliwa tatwe pesi passer pessiment que Dieu nous garde, que le Seigneur nous préserve. Franchement, c'est triste. C'est vraiment triste. Nzamba okamora la biso Congo mawa. Boko ekangoma parce que tozo bateto ke wapi, totalisa wapi.
na mboka na biso moko toza ba malere, toza na kimia te, toza na sécurité te, na libanda memema. Ba Afrique du Sud wana tokenda ngo mpona pasi, tokeluka vie, soki nini. Malheureusement kuna pe eza kokima mbula na ebale parce que sango mosika na ekongo balobaka mokili ekoma te likolo ekweya. Et franchement c'est compliqué hein. Nzambe vraiment asunga bande otobela ma nzambe likolo mboka Congo to senga délivrance ya nzambe po Congo esisa biso mayele. Congo esisa biso mayele. Tokende wapi totalisa wapi tozoyeba te. Totikala wana tozaka bato mawa ya pasi. Tobima libanda ndenge moko. Tozoyeba te dipo tozoyeba te tosala nini nzambe asunga biso. Mbote bandeko babolingo. Certainement vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Les amis, le lomo kolone nga. Koto beta masolo ya basantu na biki basantu bazelinga makasi lelo na biso bino basantu bakanyelinga baguti. Bachelinga bakale balingi na beta masolo na bango te. Fallait na bana tongo mais il est presque 19h mais bon. Na biki na mawanza metro ça ta 4 vidéos. Les amis, quand ndenge batagara biso wana na monaki ba vidéo explication ya liwa ya Pasteur Ben autorité ko beta ko fait na Afrique du Sud. Eza na élément moko na landaki te. Tana oluka image yango susu parce que fana sa mo montage mo mukena chana YouTube. Na ko mona élément oyo ndeko na biso oyo les petits. O ba benga les petits akata ki suku apesa ki explication. Ndenge ba brigand ba yaki na nde ba beta ke masas bandeko. Et ça n'est l'homme na lobela oyo biso nyonso to se retrouver na kati. Mes frères et sœurs, mon baya imbanzi mon téléphone avant kufa. Téléphone oyo bandeko nanga e bomisa biso. Toyo kanano explication andeko oyo après bongo na loba ya mukio na lina loba je crois na ozamulaite na vidéo oyo. Bon, on continue au bêta bas masolo à basan tout parce que ba dossier est tellement bien les boyoka. Nduki tukola wena nga koma nduki boy. Sika na kendeta na kota na lupango. Na soki na kima nena kota lupango bakanyinga to bando bundana bango na tiba soki msanga bambongo na poshi foni si baso saba de kona msusu wana ekaka libanda awuteki libanda na munduki na ya poti kaka. Yenda se basaki na pasta. Soko pasta nenge olobi muto ase bazaki na e olobi tango bazo ningisa get bazo forcer bakota pasta ya fandiki kana kiti ou bien mouvement nezekeli pasta fandaki na e lokazo simba phone azo koma na WhatsApp azo sola na WhatsApp ngai ta ona kizungi boy na moni pasta fandi kaka tina kimi pasta fandi kaka bon donc na ebite so ayeba ki problème te soki ndeni na ndimi pete po muto yo amoni deso de salama. So peut-être Osomona. Non, a bougé te ya na phone. A bougé ta fandika na phone simbi phone boy. Après aya kotika kambala moko kuna babando bundisa nga baso bundisa nga puba kimi bale ba sa charger nga kuna pe mutamdo kake kuna e umeli taka sen trouble te parce que ça va être parce que à résistance te na pena so bunda donc o eso le kapona na so ebati na ukika ande ka tona kika na chana pause bandeko to benga ngo nini envoûtement ndeko expliquer pasteur aye atuni yo na luka les petits il a se présenter le les petits ngai non na batininga awana lingi okatanga soki akoti alinga parke kuntuka na ya lobi alinga parke mutuka ni côté moili ezalaki ya bisite ko tongo ta moili te piango pemeni ya gate comme ça tout le monde on to na kati tout le monde mutuka parce que Yeoville kandi boyoki sango eza mboka moko ta musupe na molili kuna peut-être mabeli nge ya tope balinga babuka tope balinga bayiba achepe akoti avandi ndeko azwi eloko wana ya okata suki atie nda yoki makelele na gate mukolo salon akei
po aloba na bato wana ke noto sito kangi parce que RSC pusanaki alobi azwaki cliente mais amona eta pasa ya moni nakata ta mutu moko nazwa te ne fiske un petit rien atia na poche parce que ça est déjà 19h donc alinga esu ko continuer musala te azobisa bato wana ke tosito kangi mais batango bazo menacer kaka babuka get ye abandi owelela get na bango te bokota te tokangi sikoyo ya maana pasi ezake pandake ye azobunda na bato wana bakota te pasta zai concentré na téléphone. Allez-y comprendre. Concentré na téléphone. Ti moko bimisi munduki. Alobi na langue na bango wana alobi soki ya obete masese soki nini yeta ngamoni munduki esali esomo akimi bandeko eloko ekamwi singi ezake tanga akimi mibale balandi ye bakoele na nzoto bazobunda babimise bambongo na poche pasta obi soki place ozaki danger to ba menacer mutu moko surtout neti ba mibali ndengo na o gangati ou bien okolo ko intervenir na bandenge mo mais qu'est-ce qui se passe nini bandeko pasteur concentré na téléphone pendant que bazo menacer quoi faire o azaki sansa ko kata esuki na peut-être so ba comprendre ouf pasta kosola te alobi eloko te ye alobi ayebi pe makambo bando leka kuna te nandenga ya lukaki ase nini akima nanenge batona balandaki ye mibale bakoelaki ye moko nde sikoyo atiki ba misusu alekani na salo ake kaka ezaki arme silencieux ouais parce que alobi ayoka makelele te ayoka ka makelele ya makasi te nanenge bato wana bazwi babiloko bazali nango bezo kozwa bazwi mbongo na soki telefone soki nini bakei nde tango ya atelemi ya blongo ekota azalaki azonga na kati nde akokuta pasta makila bandeko likambo na telefone mes frères et sœurs telefone ekobomisa biso nga na rata kobuka na lokolo moko mosusu imagine na okita na bus nazali na bus 53 nakomi na Willich Arsenal je crois bayebi Willich Arsenal na okita na bus sikoyo bus bomonde bus etelemaka ezaki entre balabala na bordure kota bata makolo kuna omona ezala mwa nini mwa moke mwa bordure moko ezalaka wana sikoyo nga na okita na bus concentré na téléphone na bwaka lokolo libanda nazoyeba teke entre bus na bordure espace eza wana bandeko na rata lokolo rata eglissa na okabwale mukolo mwaolele eza te moteme swa na niveau moko na okapasi moko nakoma na nzela na otambola eke na simba telefone na telemaka nazala so na nzela eke na simba telefone yana elo mota msoza important to na répondre na appel to na telemaka occasion bandeko to sala très attention na téléphone faisons très attention téléphone ya mabe téléphone eza na distraction moko ya kosakana te téléphone ko zingisizo biloko na nzungu téléphone ko bosaniso mambo important téléphone ko rater au rendez-vous téléphone eza na distraction moko même na bana même na biso mo mikolo imagine ba on menacer mutu place yo zali mais yo za concentré na téléphone c'est vrai mutu si akufi mais to ebité neti nzela si mezalaki ta mususu soka yokaki to soka prêtaki attention ta musu alingami kimela avant bango bakota ta mususu bon mutu si akufi mutu si akufi elo mususu elema musu eza na kati awa eza nini dommage ke mwana beta ngo eza te pona temps ouais na tseka na 1 minute na vidéo alobi boy
mbila tango aye basali constat bayebisi bango ya pas de problème bo clean lobi bozonga na bino Afrique du Sud on peut toyoka sango ke poto awa bo fungo la place wana te et vous êtes une semaine basa banquette mbila yebisi non y a pas de problème bo clean lobi bo sa na bino lobi yepe aye mutu a recommandé pasteur Bernard Okata sui kuna c'est un pasteur alobi na ba tongo pasteur wana ye abisi oyebi paso ba utu obe abi bonga pe na yebi ete mutu da tindaki abi no munga mutu tindaki awa bakate suki ezangai sko motu nezo tuna ma comment expliquer yo tindi mutu bakate suki kuna du coup batu balandie bake bomai nanya yeba yikaza kuna abetela ina lisolo tope yo oyebisaki nani po ekoma ke balanda ye kuna. Donc vraiment ezo sala moi batu balobi ki ese ke passer wana yebi likambo likolo nango aumela ki wana po ambulance ya bandeko 1h30 belé. Ça les amis, certainement vous allez très bien. Moi je vais par la grâce de Dieu la mifa nalinga kina sala na circonstance ya liwa ya passer beno ba utobeta masasi nalinga kina meka ko lendisa pe koyebisa mutu mo ozolandanga kominimizaka to pe konegligeaka babengango nini voix ya intuition te basensation ya ntongo sa eloko osentir hésitation ozosentir doute ozoka kilo ozo konegligeaka yango te ezalaka langage monene to pe ya kosakana te ya nzambe nana ba image moko afona lukango avant na koti ya bina poster vidéo na lukango na tiela bino salima ika na fin année passé na Kinshasa na biso finance na mo émission na bosanaki vu que mamboza ki belge ko na ba décembre novembre décembre ndeko mwasi na kotiela bino na luka image wana o bozomona alamuki na tongo falaki musala chose étonnante tanga ye akuti mutuka na ye on dirait une crevaison on dirait bapine tobokaki ou encore bando démarrer te elo mo bon entre les deux bapine tobokaki ou soit e bando démarrer te elo mo bongo alobi azwa mutuka ya bana je crois donc watika oye comme ezo sala tazo mususu. Vous savez ce qui s'est passé? Chauffeur a côté na mutuka a sa manœuvre ya telemi na sima ce que les bandes portail ba fungoli ya telemi ni banda pendant que chauffeur osa marche en arrière à lokotaye elle est morte sur place. Soy bolandeli to bolobo tuna mwasi ya pasteur Ben eta mso yebisa bino que non jour en haut to avant jour en haut tel lobo le kaito lobo ça mais pourquoi? Parce que au moni ame ya mutu et présentaka en avance ya on bomona bato belé so akufi yebara liwana ye sœur Maria yebara liwana ye tele mission suka sala na papimbo matama banda koloba toka ba biloko wana mingi mayebaka j'ai perdu un ami na Maroc bato bele bayebi azaka pasteur na lundi live na ye un certain lundi je sais plus lundi mercredi juste 2 jours après ou encore le jour et la nuit a une autre na mai kaba ba système koya na ba to wana ba sa naufrage akufa allait pas ba kufa ki émission suka salarié internet juste quelques jours avant abimisa ba bilo moko ba balobi te on dira ebaka en fait l'esprit est présentaka mais santaka ebaka et on moni ba tebele pour que nous a frôlé liwa to abiki na liwa ils ont ba signe mo boy ou ko se retrouver dans son danger to place mo boy o a mo teme ko bo beta contre courant ton esprit ton âme si ko bo négliger ba signe était que vous êtes en sous na
planning ya kobima mulamu kosanti nga na buka na te nga beza na buka na te na beza ba jomuso na lamuki boye pusa ke musala eza te na okete ouais na okena te na lokota mbongo ngo mususu libanda musala jour on a son akenda musala na ngana lokota mbongo wana te allez-y comprendre na ngana lokota mbongo wana te na kima penda musala et là on est les gars mais ça y en est passé quand la peine date plus ou moins 6 mois passé est-ce que 6 mois coquille ça va octobre ndeko moko ataga kingai a mentionné nga kana ba vidéo na koti bona écoute ndeko moi si certainement peut-être quelqu'un va se rappeler ndeko moi si azo beta di solo aina ben ndambo na distributeur akuti mbongo c'est 100 € et lo moi bongo ce comme toi tiki mbongo na ebiete soit par le bâti comment on doit rejoindre soit par le pesa na mbila bino bobi réalité pour toi alors bibo comme un bon on a été à pesa on orphelina à sali vidéo le biso bobi mutana orphelina botagé a komela ngai na pesa 50 musu na pesa inami azana orphelina batu batagé tagi ne belé na koti boyela dama le bino muto oyo azana orphelina akoma akomilai na komina commentaire pour na komela inbox. Bizarrement, il n'y avait aucune réaction et je me suis senti vraiment humilié. Le bateau de mon coach pensa dans commentaire à commis. Mais la dame comment a coquille ko négliger ngai ko dénigrer nga boy. Attention d'ailleurs pour ça on peut s'en bon monter. Tout soit mon capison de sauce mais fallait quand même me dire au Seigneur moto comment et du coup pour réagir au fait et ça là un sonnier. Na miyoka yi mabe quoi et ça lenga bien te certainement Nzambe a sepela ipete ouais ya omoni ya konyongisa motema ya musala Nzambe te mutamo li mo centre konyongisa motema nete donc ay bien te le lendemain na la mou fana ki musala na wika bien te na bi OK na mwana kimisa mwana classe ezate na ketika yi na zo na bien école no zo tika mwana parce que na sala école place mwana tangaka ka wana na kila tiki mwana tant na tiki mwana juste à quelques mètres même pas 2 minutes à marcher même pas 1 minute à marcher na bimi école mo banda mo ça net mo couloir na ko beboyo bon système au cambo na molaso na élastique na mona na mabele na musika 5 mètres na oya mbongo na Congo bakanga mo na milaso bwe systématique kana bomba na lokotambo mutu pa batotala mutu pa zakite na kengeli na koti na poche na bitelo ofuna on a train na koti na banaye déjà ko mituna na foutre la bana mo fallait na mbongo ndeni une classe ndeni parce que frère va foutre la bango ba compte minerval mbongo ezate piaka na koti na train na longo mo élastique ya sika wana faisait ute lole woza nzambe mutatine Gabriel tala bakambeki la gardienne du temple kuna likola 50 € kebwa ko le mo eloko na tanga on bande ko bien bobi combien 370 livres sterling à peu près $500 so na imam musala tena na atembo ko négligeaka ba pressentiment te ba binga oni ba voix ba intuition wana ba voix intérieure voilà mususu ezala penza donc neti ngana zala na do ya voix ya ba tonsu ba benga mo intuition mon voix intérieure wana voilà mususu ezala penza donc tant na lo ba no don azana ko nde do ya prophétie ezala ka ezala ba bazala na don wana eza inekati na soit pressentir to elo mo matie neti anga ezala très dangereux. Ouais, si on a négligé, c'est très dangereux dans un témoignage. Moi, ma paix, et l'eau, mon sala, il fallait pas, si les gens foutent là. Mais malheureusement, moi, là, le banc, il y a tellement ma paix. Ouais, il faut aller dans la porte, mon co, au-dessus de l'eau, au canate. Mais, nous avons pas il faut faire très attention. Il y a un score, il y a un azana, il y a donc.
na ba témoignage belé minene ezaraki na yokaka yoko mati et nation aucun considération que lobby et produit au bambou ya dégâts mais plus toujours évoluer toujours avancer na opesa ba témoignage wana donc eloko na lo bana mutu moko ko négliger ka voix intérieure te olali olamuki oki identité likanisa osa elo mo sala au sentir que atena bimate ko bimate oyo bimbo accident lokolo katani fais très attention. Sinon c'était ça, partagez vidéo et big samotumoko et ko big samotumoko. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.